Hello la famille, bonjour la famille. Lelo awa tokiti na lupango na biso mo toyekotala awa lelo. Eza na quartier moko eza tellement résidentiel bino bozomona bana classe nde bazoleka donc bomona bandako ndenge ezali. Donc toza vraiment na quartier moko eza très résidentiel. Tokotana na lupango toyotala. Dans le lupango toyekotala yango yo atolakisa bino quand même quelques extraits. Ya lupango toyekotala et tokena na makadam. Awa toza na makadam atwa na route de Matadi. Donc toyekotala lupango na route de Matadi. Boye omati ok mama Coco ok mitendi. Hein, dans la droite. Ok mama Coco ok mitendi. Ok ndela ba Congo ok partout na ndenga droite boye. Maintenant na ndenga kokita boye eza ok Upen. Donc toza non loin ya Matadi Kibala atwa na commune ya Mongafula na arrêt terre jaune. Donc entrée na biso yango toza na des entrées au côté la a na terre jaune tout comme au côté la na entrée ya mama Coco hein, place ba ferme ba soso ezalaka. Donc toza na des entrées wana tokota nanu tukena lupango awa tozwi moto na biso ezokotisa biso ti pesika lupango ezali. Donc tozokota tolobi atwa na commune na Mongafula na arrêt terre jaune. Donc eza non loin ya Matadi Kibala. So lekika Matadi Kibala o mati mokie oza mobimba. Tokotana na lupango. A tokoti déjà na kata lupango na biso tokomi. Lupango toyaki ko présenter bino yango yo awa na commune ya Mongafula. Donc lupango eza tellement monene tolobi oza na des entrées. Okoki kokote la partir ya arrêt terre jaune tout comme pe okoki kokote la à partir ya mama Coco. Donc oza mobimba po oza na bantre mibale tala avantage ya munene oyo lupango oyo ezo pesa biso. Donc tolobaki Mongafula tokobanda kopesa dimension ya lupango. Donc lupango na biso eza tellement vaste ndenge tozomona biso nyonso. Lupango na biso dimension nango eza 48 mètres sur 19 na bandeli. Le pan on a biso eza 48 mètres et demi. Donc 48 mètres et demi sur 19. Et ce qui toque en termes de mètres carrés, au remona que ezopesa biso 920 mètres carrés. Donc le pan oyo ezapona batu oyo balingaka kosala ba orphelinat. Batu oyo balingaka kosala ba ferme. Batu oyo balingaka kosala ba hôpital minene ba école. Hein, olingo sala activité moko boye oyo ezosenga ba superficiel boye na ba quartier boye. Donc so tongi ba école, so tongi hôpital, so tongi lo mo munene awa o mona que rentabilité koza makasi parce que to na quartier moko résidentiel, ba quartier moko o nzamba sali mikolo. Ba quartier oyo ezotonga ma air to robime sous libanda to sous temps ya repoussana kolakisa bino quartier ndenge ezali. Donc 920 mètres carrés oyo batia on a pris à $120,000 à discuter. Donc $120,000 à discuter et ça pris il y a lupango mobimba. Wana ozui lupango mobimba nyonso ya yo. Mais ce qui peut possibilité mususu ezali eza ya morcellement. Morcellement awa lupango tozokata place totelemi awa. Côté ba pelouse nyonso ezali ba pondu ezali hein a nyonso aboy. Donc place na telemi à la droite awa. Morcellement et bandi awa mutali boso akozwa na portail. Pour tout aimer na portail. Donc a tozo morcelé 10 mètres et demi sur 19. Na lobby bien. 10 mètres et demi sur 19 place haute na telemi awa. Morcellement nango ezali na prix à $30,000 à discuter. Donc dans la quartier moro awa autour de quartier résidentiel. Donc aujourd'hui na portail oyo. Aujourd'hui portail 10 mètres et puis sur 19. Wana to on a pris à $30,000 à discuter. Mais donc morcellement et zo salema mais possibilité paye mutusora monani azol pan nyonso oza la bienvenue. Donc oza le pan nyonso to lobby $120,000 à discuter. Aujourd'hui 920 mètres carrés. Mais morcellement to lobby to bandi yango 10 mètres et demi sur 19. Wana to bandi on a pris à $30,000 à discuter. Donc ba prix eza mibale. Wana awa to bimisi ko libanda o eza portail dans le pan on a biso eza entre des avenues. O eza avenue liboso
yango oyo avenue ya liboso place oyo mutu oyo tokatela ye arobima direct na portail oyo eza deuxième avenue. Donc mutu oyo azozwa première partie wana azozwa lupango entre deux avenues. Donc wana awa tozobima déjà tolakisi bino lupango ndenge ezali, tolakisa siko quartier ndenge ezali. Donc bomona quartier ndenge etongami, ndenge etongama pe ndenge eza déjà habité, bana courant bana mai. Donc structure eza kitoko, bomona ba avenue ndenge eza minene, et puis bozomona ba construction ya sika ndenge ezali. Donc awa nalobaki que toana commune ya Mongafula. Lupango oto laksibino eza 920 mètres carrés. 920 mètres carrés, soit 48 mètres et demi sur 19. Oyo toche na prix à $120 000 à discuter. Donc bino bat boluka kotonga ba orphelinat, bolinga kotonga biloka minene ba hôpital, ba ba grand projet. Lupango ya Rosomba yango. Et soro lingi peke otonga mo résidence na yo 10 mètres et demi. Donc 10 mètres et demi sur 19 eza wana. Ozui yango osali résidence na wana ba tina prix à $30 000 à discuter. Donc bonne chance à tout le monde. Tolaxi bino quartier, tolaxi lupango, tolaxi secteur ndenge ezali, tolaxi accessibilité, tokotina ba moto, totamboli makolo. Et le reste, bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup.